concert arena faire là kulutu pekisa bambua na yo oui pekisa mbua na yo ya sakara pekisa mbua ya journaliste ya noli taba bino bokanga mokona tona besoin bafani vraiment botangi kombona tona besoin bango bafano balumbasola mapeka bawangi la solo mapeka ba spirituel bato mapeka bato solo bafanya maison mère bato solo mapeka bolosa ni na concert eza ya bino eza ya tata na bino concert eza ya le padre basa ok yo pede a sakara yo so za deux fois de bala to pesi oka defi ko bala tala mutu asima o tala mutu fanya sakana na ye papa ke ina sakana na ya bwakisa tala ex papa ya ke ina o si oza ex ya dikubi yo bino to bosi la mana kombo ya papa ya ve concert na biso eza ya ba n'importe qui te eza ya ba golo bato ya kitoko bato ya propre chic concert o santo na foto na wala masque ozala bino bato na mère na ba parfait ya cher dynastie 80 ozala na concert wana bino eza wana Francis Goga na ozala toza boye mobondo nde boyo na biso kola somba na yo concert encore arena le 4 avril avec Miko ya mutaimba sauto bébé Parker zamo kozia ba bébé tokolanda ye bébé Parker yo mokozia ba bébé tokolanda ye oui bébé Parker anniversaire direct ya Dikubi oyo sali mokili na yo bébé Parker na mutuka na ye original Fanjo na hamburger na hamburger ya Fanjo bino batindi karapo epela bino batindi karapo epela bino kwa jaune ezalaka toujours kana matele couleur ya jaune couleur ya bamongo vraiment bébé Parker et bébé baolo ba fan ba sepeli parce que artiste asombe bébé Parker mutuka bango moko bakolo oui biso to ese bino ke tozala besoin mutuka biso il faut tozala wana bébé Parker na mutuka na ye biso tozokima tolanda bébé Parker vraiment bébé Parker félicitations pour la mutuka na ya kitoko c'est ça on dit Lamborghini c'est ça oh l'autre là eza hamburger couleur à jaune couleur à bamongo toujours gola somba bien na yo rendez-vous ezaka moko oui avec bicorrecteur équipe déjà complet la photo bopekisa Ferregola azoluka fali akufa nazoyebisa bino na malembe Ferregola azoluka fali akufa parce que lobi samedi mutuko fali la biso na Kisasa fira sombeli yango mwana ne Parker lelo dimanche ba Blaise Créateur ba Mark House bazana Paris ba président Angola ba kiti wapi na Grèce na ba mwana Congo sikolo kwa fali na bato na yeba baki kino Ferregola ba passeport ibungi ba wana kati ya valise en tout cas s'il te plaît ba vina biso bobo ba Godefroid Pembe bo pekisa Ferre atika konyokola fali to sengili fali pardon biso ba golo to bi Ferre alimbisa no fali azana concert na ya Stade de France akoka soko beta te parce que ndenge Ferre azo souffrir mikolo yo aza mal à l'aise santé zoko ma médiocre na ebisibino na ebité iska fali kozala mikolo po ndenge Ferre komi ko nyata ba bouton na ebité na yo ke la fali mawa bandeko beaucoup me message de papa Hervé a diminué nos doses parce que ndenge ba kisi mutuka boy asombeli mona mutuka o fallait tambola nango apisi mona cadeau aptindi so ba musicien ba kiti Grèce ba musicien ba kiti susu wapi na Paris et ba musicien musu ba malelo na pokwa ba musu ba malo ba musu ba mardi pardon ba warrior ba kana ki Ferre na ebité soki na fali ba kusuka wapi Goloa zala fier na artiste na yo Ferregola zala pi fier na ba musicien au Ferregola encadraka grâce à Ferregola l'autre découvrir ba talent et bilé bombana na musique na biso mais tellement que tozana bato amité mamabe bango balinga na bango Ferreté pour ba moni que Ferregola sur le plan artistique ba kuka Ferregola te sur le plan
organisation beaucoup ka faire te sur le plan recrutement sur le plan opportunité faire pesaka ba jeune oyo ba accompagner ye bango ba ko sala ngoti ezala danseur ezala chanteur ezala animateur opportunité faire la pesaka ba artiste ba za simana ba s'exprimer ba toi génération a faire gol bazate à part Fabregas à part Déplique inde moto pesaka ba jeune baza pembe na ye place ba yimba ba concert mais le reste ba artiste na tout ba pesaka place te na ba jeune ou ba mpanzi na bango ba s'exprimer ba pesaka bango temps parce que ba yiki so ba pesa bango temps ba ko découvrir que bango baza ba faux chanteur baza ba faux artiste yango ba se charna kalikolo na fergola matin midi soir oza fanatique ya fergola oza goloa oza gladiateur zala trop focalisé na événement biso le 4 avril parce que le 4 avril c'est cause de la fête de la musique congolaise na Europe parce que ba concert betama mais concert ya fait régulièrement des concert les temps entendus et cause de la historique pourquoi cause de la historique premièrement depuis Salwane comme Accor Arena depuis ba configuration comme 20 300 places artistes congolais beta kuna concert yemoko fait régulièrement 2025 tout le monde qui est artiste basangani plus à 50 bakoka ko tout ça salwana te mais fergola lelo yemoko parce que salwana na niveau en France ils ont n'importe quelle salle ils ont salle moko mythique ils ont salle moko historique parce que ils ont salle ils ont na configuration standard ya France parce que tout côté par la défense c'est une influence le Accor Arena c'est Accor Arena déjà salle aux années plus influent en France que le salle tout alors Fergola a marqué histoire il va écrire il va chanter Fergola ko quoi chanter Fergola ko quoi boss ya rumba Fergola ko quoi figure majeure ya musique na biso Fergola ko quoi moto à garder authenticité ya rumba Fergola ko na Accor Arena quoi moto oyo voir naie et ça facile à interpréter par grand tour la musique congolaise puis voir naie s'adapter à style tout la musique c'est ça ben loko batu bile bazo s'attendre na yango mais tellement ba golo ou ba na Congo ba warrior oyo bazan sans avenir bazan mutu vide ba spiritas oyo baza kokokate ba wera sonic oyo santé na bango comme médiocre yango baza ko critiquer ko finga faire tout baza ko critiquer ko finga faire botala banda ko baola nango baza chez les parents botala batu oyo bazo ko finga faire baza ba mutu kama longate botala ba fanatique bazo ko finga faire jamais tout monde bango na ba mutu ka babeta musique artiste na bango mais yo ka bango ba oganga ozanga we baso ba millions de vies bazo na streaming wana bazo wapi basomba rango biso ba golo to na faire gola d'une manière originale raison pour laquelle ozo mona ba dans la plateforme digitale tout à faire écoute c'est la faire mbongo beaucoup d'argent prévenir qui fait la sombeli moi na mutuka ya plus ya 350 000 euros plus ya 350 000 euros à payer encore moi mutuko fallait aussi la fier ya on fait régulation sombeli moi pour anniversaire na yi faire régulation ce n'est pas n'importe qui na ndol na biso faire régulation grand d'ailleurs pour votre formation mutuka na faire sombeli le lote botal ba image ya kala ya DG Polo qui n'est pas concessionnaire akendeki na place wana nde basombi yango mutuka wana basombi yango na Italie na pesa une formation mutuka parker somba na Italie parce que avant faire ki na Grèce o bakina na ba trésor congolo DG Polo ki ndaka na avance ndeka na avance aleka kuna na Italie ki ya Monica Rwana nde basala na ba video azonga de lelo ferative ko video yango et faire ko ça makabu na avance binis ko boza na retard et tellement tant ba mona ka DG pour la type banani on peut baloki ba sombi ya blé wana fali de motolanda faire ne pas te faire dans l'andi fallait pour conserver ma mutuka DG pour ba image ezali à l'époque si je me trompe pas même en décembre 2025 si je me trompe pas alors faire rigoler artistes très confident artistes très sérieux très sincère très promoteur très créatif alors créativité na faire imagination ndenge a imaginaka scène imaginaka nzembo a latisi nzoto a créer œuvre intemporelle yango baninga ne lokwa ba ko créer te batikala ka likolo ba monotonie yango ba futaka bato mbongo fo ba ya ko boya Hervé Ferré au détriment na bato na bango mais lelo tellement que congolais africain
ba comprendre que la bonne musique chant côté yemba technicité vocale c'est différent ya moni ba koki souté le prix vané ki bomoni mané ki senda ko kasuko ya mané ki senda bana ko sa batoté oh non Ferregola s'adapter na ba technologie musique ya leloté mais allez-y voir moto s'adapter na ba technologie on a fallu bobi adapter on va faire il a quel revenu azana ndako ndenge ni na Congo à investir na place na secteur nini tout surtout le ba immobilier fallait azana kati ba immobilier te surtout na ba motoka ya cher fallait azana ngwe komi balete mais surtout dans le secteur où faire investir Ferregola investir na ba biens immobiliers na Kinshasa Ferregola za ba mutuka ibele ya plus ya 300,000 euros na parking na ye Ferregola na salle gymnase pas na ye chose au fallait za na ngote fallait kinde na ba grand hôtel na ba ska mususu ba pullman pour ça c'est nini aki ça sport na ye mais faire ça la rachi uzomona ba différence Ferregola le loko na marque ya na ya za na boutique na ye physique peu éphémère ou étamble est-ce que ça va concert bomona qui on peut bomona na Adidas Arena bomona qui na ba ING Arena bomona ba Genève Arena Ferregola na boutique na ba créer kanini ba créer ba t-shirt bazana ba parfum bazana ba élément ibile au Ferregola izana kati ya boutique ya Ferregola o fali chose o yazana ngote Ferregola teka musique na ina Amazon jamais tout le monde fali ndenge ba komisa ki inde les plus artistes les plus consommés na ya musique histoire de musique congolaise tout cas jamais comme na kati ya ba meilleure vente na Amazon parce que Amazon lelo des les plus grands marchés en ligne où ba teka produit tous les ans pour donner sur Amazon mais c'est quoi nzembo afali kuna iteka makate pourquoi ka ya faire moto bibi ya ibani te makama technologie te faire ibani makama technologie te Ferregola ndi moto ya biso concept ya home acoustique faire ndi moto ya biso concert live streaming payant ayebiso émission live streaming payant Ferregola qui au-delà ayebiso album sans CD album kaka ya streaming chose où salimate jusqu'aujourd'hui fallait nous abasser fallait nous ça album ya streaming te mais c'est Ferregola qui a osé le faire et a continuer comme ça là mais bozo ya ko boya moto ina ba innovation Ferregola même so guitare ba malien guitare kora ayenango tout ça ce sont des makambo ou Hervé ayenango mais vous ne l'acceptez pas Ferregola biso makambo za na boutique store ou artiste congolais zana ngote artiste africain zana ngote Ferregola biso makambo ba contrat de collaboration avec une marque internationale Adidas original ce qui n'a jamais existé dans la musique na biso mais na musique africaine mais vous allez voir que non ba ignorant ba yi ba zo boya faire yango bo continuer ko souffrir